Bandeko, bonjour. Oh, vidéo na salle libino et ça sans filtre. Veut dire que bon mona. Non, tu l'as vu nos vidéos et avant et après. Botalanga bien. Bateau ba evi dorcas boloko ko bien. N'avec na banduta awa. Banduta makasi ya mabe awa. Ya minene. Niko na ngo se mapeka na ngeki mwindu makasi. Mwindu ya mwindu. Mapeko. Je crois que dans d'autres images, on a des photos avant et ma pécana. Même si on a une photo, on a mwindu. Mwindu, peut-être qu'il y a mwindu makas. Nalobaki avant naïa, nasa la publicité. Tona benga bino bato bozo landanga. Nalobaki avant nyons, il faut d'abord nga mona résultat. Si on a moni résultat, on a roya ko informer bino. Cher ami. Ba maman nanga ba papa nanga obolanda vidéo nanga oyo. Bon monsieur bolo ba walete. Non la vidéo est sans filtre yango oyo. Et là sans filtre vidéo oyo. Veut dire que bon mon nanga. C'est sans filtre, n'avons un teint uniforme. Moi so moni teint nanga na elongeza ndenge moko. Vous avez vu? Et un ndenge moko, teint nanga uniforme. Nama boko nanga bomona na découvrir qui ba mima ki place et pas grande sœur nanga et pas maman Gloria le poso cosmétique na kendaki na ndima kité abina non do so roboti baseball mama moto fo tenza kitoko na ndima kité maboko nanga ngo bozo mona et ani makasi oh ba so ipe ba bobenga bloc on dit so ba kentox so ba kenni nana ngote. Mangite qui cité. Voilà. Mangite qui cité. Bon, mon a bien. Tu n'as pas comme tu n'as pas. Si on a balu qui n'a bien accepté mon même couleur. Donc, et telisio awa, etiki awa, te. Yango, et veut faire la moutou couleur oyo lingi. Soki, olobi ke olingi oza la pembe makasi. Okoma pembe makasi. Olingi otika na ten oyo dorcas boloko kwa zanango. Otika na ten o boloko kwa zanango. O oza chocolat, olingi o garder chocolat na yo. Et juste éclat ni balubaka. Mais o garder ka chocolat na yo sans problème. O olingi oza na besoin o garder mwindu na yo. Et comme ra kitoko. Otika na mwindu na yo. Bato boza na nduta. Bato boza na ba tampon. Nduta tampon na bengi bino. Numéro ya boloko ko eza affiché. Parce que ada muto yé batu ba yebiye, batu ba mama de cosmétique yi ba ya na ndaku na ye ça la publicité te. Ngani muna yibisa na ba ke mukolo na rozwa résultat na mafuto yo salelinga. Na bomba secret faut na yo annoncer batu yo na ye ko annoncer bino. Na salle non na ebe na pona annoncer bino boko ma le poso lokolanga. O nga le poso ngando te la raté tena ngo yinda ka ezaka mabete. Et pas maman Gloria le poso cosmétique makambo. Boye belé numéro na ngeza affiché obenga na guido tikuna. Boye lingini makabilo côté. Yo so obenga ka nga ya memiyo, obenga ka nga ya memiyo. Bato a poto, ba maman ya poto, papa ya poto, tampo comme leurs camarades. Na la kini binu maintenant mato inanga yango yo même couleur. Bon mona, na la même couleur. Ma peka oyo. Bon mona, o ba tampo e beta yo e si la kate ndute kata yo ko tarate talanga. Lelo pe na ko mosala émission pe na eti single mais avant. Ne bando la ta single la émission te. Grâce à maman Gloria le poso cosmétique. En tout cas, c'est quand on est libino. Et puis, Nicolas a la promotion. Benga, somme ma futa na yo. Prix abordable. Benga, somme ma futa na yo. A la promotion. A ote kana mbongo mukie. Ozi ma futa no sans problème. Ça la commande ma futa no de ma futa na yo. Voilà, allô? Voilà. Bonjour, bienvenue sur Bolokoko officiel. Bonjour, na baboni na nganyonso, meilleur vie na batutu batalaranga, meilleur vie na bagolois, meilleur vie surtout na babako bien c'est un monde entier, meilleur vie na bafani nanga, o balingara dorka c'est Bolokoko, Bolokoko palingara bino, meilleur vie na bino, bonne année
2025 tozokotana sika na ngolu, Dieu nous a fait grâce à faire traverser biso tokota 2025, que Dieu soit loué. Nzamba kumama, meilleur vena batunyo so balingara bolokoko, meilleur vena bagolois, meilleur vena bagladiator, meilleur vena babakouk, meilleur vena sila bisalu, meilleur vena papa Hervé Ferregola, meilleur vena mama Zozuna Inde, meilleur vena mama Monica Bamba, meilleur vena mama Nathalie Ngili, meilleur vena mama Elimbizi, meilleur vena président Yoshua. Mais Hervé encore, à Hervé Mikaï, l'homme à battre l'ingénieur, et Papa na Soraya et Cristiano, mais Hervé encore une fois de plus, na Sam coucou, le nécessaire, mes coucou, mais Hervé à toi, mais Hervé à mon homme que j'aime beaucoup, mon chéri, mon tout, mais Hervé à toute la famille Bolokoko, mais Hervé, na batu nyonso, oh, bah s'abonner surtout plus à mes abonnés, hein, bah, batalaranga, bah, balingaranga, mais Hervé, bonne année! Voilà, aujourd'hui, nous avons le 28 décembre, dernier 2024, dernier mois de l'année 2024, en tout cas, tozana pona bino ko sala banalise pour vous. En tout cas, bandero na ngai nga nazo linga to kota na kimia, nazo boya ba problème, nazo éviter makambu, nazo éviter ba mésattente, makambu pele belé. Tu as besoin plus 2025 quand on sera en marambu ya bien. 2025 to boy ba polémique, 2025 tu as besoin de mutu na mutu alo bela œuvre ya artiste na ye. Il y a des plus tu as besoin. 2025 tu as besoin de que au vandi na plateau bando finga si la terre. Veut dire que ça on est star nous à grand. Sans combo ya si la rota la master na yo baba tu va relukate bata ke ni contenir ni te rota la ma. Ne cite pas le nom de Sila. 2025, tu as besoin que y a batu oba raisonner. Objectif n'est que il faut foutre la star naïe. C'est ça mon objectif ya mon. 2025, tu as besoin de tout que azane wana affaire à mission na combat batu te to boss na raté. Ndeto za wana to le belaka na biso ba artiste et comédien. Net le belara si là, j'aime aussi bien. Excusez, parler de Jérémy, oh, bon, on va totaliser 100 cas d'abonnés, tout le monde va remettre les trophées YouTube. En tout cas, félicitations toi, Jérémy Chabani. J'aime bien parler de Jérémy Chabani. En fait, l'artiste, oh, bah, c'est Pélisaranga. Parce que je ne veux pas dire qu'à part si la n'a pas c'est Pélisaranga, c'est faux. Si la n'a pas fait, là, je bien dit, j'ai l'esprit, et puis je n'ai le barnango à chaque fois. Nazara fan yasi là. Mais l'artiste Missoussou, comme Jérémy, si je dis que je suis fan de Jérémy, c'est faux. Nazara fan ya Jérémy, mais j'aime le travail de Jérémy. J'aime l'énergie de Jérémy. Dans la façon d'être, il y a l'énergie, oh Jérémy appelle ça na art naïe, na ba gag naïe, na ba film naïe, na jouer naïe. Na l'ingara vraiment, courage en fait. Yangon encouragera toujours Jérémy. 2025, oh, bino batu boya va recommander les batou. Parler des filles là. Yo pe comment le roi Piso. Ceux qui ont sali 1 million de chaînes YouTube, biso tout au défendra fille là et ça bien. Là je suis c'est clair avec vous. Et ça bien. Bon moi là te rediminer même baba benjir en rediminer. Parce que c'est comme si le travail que biso to salara, vous devez reconnaître en côté. Le valeur au biso to pe sarabino, bino vous devez reconnaître en côté. Yango sikoyo. 2025, n'a bloqué Moutouté. Moutou Royanani n'a a commenté que Bolokoko parlait de Silabisalou, Botika ba infitilité, té. N'a recomelayo, ça la chaîne YouTube, ya capé de fondre Sila. Parce que le travail biso to salaria moussa makasi ya, makasi pizza. Bato nous avons fait une campagne pour déstabiliser les chroniqueurs, les chroniqueuses, il y a SB, beaucoup de maïs. Bon, ça lui perd parce que tous ont gagné tous alaki. Tous ont déjà bien en fait. Ce qui mouninga mo basala ki mbeba, tous ont pour soutenir, pour limbisaye. Bato bote magi pour combattre, pour la complot pour nous déstabiliser. Quand on année 2025, t'es na bomoko. Oya ye avant de finir muninga, oya ye avant de finir muninga bon échoué. Franchement, bon échoué. Parce que biso 2025 oyo,
Tolobi to quand on a rythme mort beboza bozo na idée te boye baté. To surprendre batebele na 2025 oh. 2025 oh, je vous dis franchement to surprendre batebele. Oh bon s'attendait na biso te bo mona ngo. Parce que il y a déjà biloko tozo sur l'encouliste. Complot au salaki, reine au salaki, maloba bolobaki. Que tozo déstabiliser bango, tozo na to fungoli ba compte. Pona roya au film ba chroniqueur na ba chroniqueuse ya SB, ba communicateur au ba sala la communication pona fe, nya pona apsila. Boya ko luka ko déstabiliser bango, parce que biso le kara tellement que to le kara bino na mayele, to lingeli bino déjà boule. To yebi o eza problème na bino. Laurent a aussi la bissal où il m'a divisé, bisoté, déstabilisé, bisoté. Yo a to yo déstabilisé, bisoté. Tu es sûr qu'on aurait su? Bon, échoué. Complot, on a beau juiter. Projet, on a beau préparer qui est échoué. Malheureusement, on a qu'on va tout écoué. Biso, toza bon moko to lingani. Toza bana ya maman moko si la bissal. Wani de qui parenthèse, on a fungola qui. Maman ni kamulanga na yali lelo Cynthia. Na moni on a besoin de succès hein. Mais tant qu'on est en 2025, c'est parce que moni anaye na été au nom de Sila. Bon fungole les portes. Eh. Ah naye au nom de Sila te. En tout cas, to bimisa Sila non na bêtise ngana yo Cynthia. Moni façon to na to potané. Hein? Façon to na to sama na biso. On a l'impératrice parce que si la mouninga nota mouninga na ngate na niveau ya tout to kokanité parce que façon yo ngo memela likamwango to sango siko bien to potana to sakana poto hypocrite moro boye yo na 36 ans moi le côté de 2025 na peko pourquoi qu'on a provoquer batou yo a retourner la biso sur le droit de réponse té. Si on a cassé la bêtise, noté à salita, ma vente, ma robe à salita, noté kaka. Tu n'as pas oublié au calbos. Yo m'a d'abord qu'on va vendre tchaoka. Yo m'a déjà beaucoup à vendre ya le bela yo. Yo. Tu es la fille, yo fille à soif. Et ça m'a mis au tchaoka. Ma fille, bayaya télévision, oh yo Cynthia, oh fille légère à télévision. Ma fille a soif de quoi yo Cynthia légèreté yo. Na mobile no bovanda ki na plateau moko. Bo kebe. Na na kebi c'est que on a ça ko ba blagité. Nga, na ça ko ba blagité. Na za camarade no te to leka na te to vanda te to mela te to lala te. Donc blagara na ngate, nga pa mninga noté. Ta ya 47 ans au même âge na X. Yo. On a besoin de fou là, tu 2025, mais ton sol en gauche. Ton pécho pendant ma cambolingi. Si on a besoin de vendre la combo na yo, ton sol en gauche qui toko. Tu vendre la combo na yo. Yo na taille yo Cynthia yo na taille. T'es là moi seul roi gorille. Faut mais en autres ne pas rater. Yo vendre sanité à kanda finga batu yo Cynthia. Et bien, c'est cabino, hein. Si tu peux faire d'orchestre, na télémi, bon, n'endenga ma bête, tout sur la paix, mais tout sur la kitoro, bateau, bateau, la biso. Bon, on peut faire télémi, si tu as télémi, sur ma zuyo. C'est un kindoki. Na leki, on a longi kitoro, na leki, on a taille. Tala la boti, mais tande naza, tala yo boti, tande moza. To kokanite, ya. Na yo na mobali no bakanga bino na si fort ko ku fe si fort ko na yo na mobali no moi mobali vona plateau moko bakanga bino na si fort ko ku na moko woni na mutuka tala fio ale kaka sof kana mutu va des plateau moko attention keba na biso yo si tu keba na biso so ko la pa biso te to ko lapisa yo keba na kebiso pe na keba na biso. Si on a besoin de côté en 2025, tu as kota na yo. Tala maman mukolo abota na mineur oyo. Bani bazo nous kamibala la génération ba âge na bango. Yo ki robota na mineur.
tala fio réputation na lembe beba ya kimoyibi koyibaka mibali kokotaka mibali maboko na poche koyibaka baportemone mibali kosaka na biso te kemba na yebisi yo tokebisi yo yo kotindali te ya kanda finga Sandrine na ndeni epuis yo ni te ya kanda soki Sandrine alingaki kikedi me kikili te ya kanda na Kinshasa lelo yo tote biso na kikedi tosola pembe tokosa batu te ko kikedi owapi Zorobabel aza Kinshasa mobimba kanga me aza mobali liko nanga aza mbongo so Sandrine alanda kikedi en tout cas bien bravo Sandrine kikedi ana mbongo na oka pasi soki Sandrine alingi yo ni te ya kanda muta pasi nde na oka pasi mais soki ezaka Sandrine alingi kikedi en tout cas Sandrine bravo continue bolingo no ya kikedi mpo Zorobabel aza na mbongo epuis soki ya niveau ya king fixe Zorobabel aza nango na king awa mutu nyonso chaque dimanche nabitaka na bino horaire chaque dimanche tovanda tozala te kikedi tu peux boko imaginer soko fini Sandrine ana taille te tosolola est-ce que Cynthia ana taille mpo Cynthia ana forme aki pekapeka ayebanaka forme te azaka bomoi moro demi Dakar est-ce que Cynthia yo kopermettre mpenza oyambi mpenza mutu afingi yo mpenza mutu afingi na mutu yo ndosabi yo ngana biso je t'explique yaya yo okovanda na plateau no tofinga mutu elongi mabe wana ya liboso dede okovanda na plateau na yo te ofinga mutu atai mabe de 3 okovanda na plateau na yo te ofinga mutu aza zoba parce que yo na catégorie ya basi ya kitoko oza te wana ya liboso na catégorie ya basi ya kitoko Cynthia oza te na catégorie ya basi oyo baza na taille Cynthia oza te parce que forme na yo eyebanaka te neti nga bona trouva ko désordre nayebaka forme na yo te otali miss lokola ligorodo otali zolo ekita boyi donc oza tellement mabe donc yo kovandisaki te yakanda tafinga mutu mabe te ebi nga so na ye mpongo okoyanga te nga mpenza Cynthia yo okoyanga te lelo tilobi okoyanga te naa na makambo oyebi oyanga te oye Sandrine parce que lite ya kanda betelaka yebi Sandrine parce que Sandrine na lite ya kanda baza bana kote moko bango tu bana changu yango moni yo ye Sandrine otiki ye finga Sandrine biso koya neti nga boye lite ya kanda na yo na lite ya kanda mwasi no Cynthia nde bovandaka boya te Cynthia keba ya biso keba na kebi biso lisusu keba otindaki maître avocat benganga plainte yango botie te bolinga bo intimide bato boyo bangisa bato boza banani na mboko yo oza nani yo Cynthia yo Cynthia yo oza nani mpo boya kointimide bato otinda avocat benganga avocat ko plainte yango tanga bana mapata ekitaka na se te ok yambali te epuis omoni tout ça parce que oza na dignité te en fait parce que nga Dorcas nini avandi boye nakoki jamais koyamba mwana mobali afinga moninga mwasi lokola nga impossible je vous dis est-ce que tout ça akonti na baforme ya nzoto ya moninga mwasi il fait choquer nga moko mutu navandi se na plateau mais yo echoqué yo te otikili te ya kanda afinga adénigrer Sandrine que Sandrine aza mwasi bata théâtre est-ce que mobali ya théâtre a mobali te yo moko Cynthia comédie artiste comédie babimi na yo totangaka bakombo combien des artistes ya mibali oyo baleki yo basakani na yo moko Cynthia mpo soki Sandrine alingi mutu ya théâtre ya lisumu masumu bino bomonaka ya baninga masumu na bino bomona yango te bosoto bomonaka ya baninga bosoto na bino moko bomona yango te donc yo Cynthia bosoto yo moni yango te akandi ya Sandrine ya yo moko Cynthia kindumba yo ozosala makambo ozosala ya mabe obota ya mibala baminere omona yango te bana bata bana mikie okenda kosombela ya mutuka mpo apesa mwana obimisa mwana kitoko likolo oteme kozanga mabe mwana nga domino kaka na mabe avi ata bota tata na ye te tosola ko bobanga bino te neti nga boye navanda na ngwende na banga mutu te
Normalement, le gars, tu porter un plainte. Faut te un niveau de coma. Normalement, le gars, ma classe, n'a pas ni besoin de Luka Penza. Porter un plainte, non, tu commandes ni. Faut te une puissance. Pongani, ça très bien. Oyebi famille nanga, oyebi tata nanga, oyebi yaya na oyebi ndeko na, oyebi biso bien. Oyebi na lemba babolokoko. Yaya to bete lisola lemba ya réputation eza mabe makasi oyebi. Lisola eza lemba ya réputation eza mabe. Tala yaya ozo okosa bata yaya 47 ans okosa bata 36 ans yo. Yo a 36 ans. Bon mon kata âge na mbeli, ta mukolo yaya kale yaya 47 ans même âge na X. Yo a 36 ans. Tel moment qui t'a âge, mam kolo. Biso to lingi na biso ba problème te yo na to na besoin de kotano 2025 quitté. Mais routine na biso de kotano 2025. So to kotano 2025 ezambe ko provoquer biso de kotano 2025. So on a besoin de fula ma to fulo ki to la biso peut-être to peso elenga makambo ango. Donc si la ma bisikoza mais la ma ya pio lala ogi Cynthia mais la pena ma ilala keba tala fio atate nyo vers mara ma ba tala cho make up ba to mara ki to hotel to muta sali make up abimi ki toko mais yo make up obimaka ma be over na pena plateau tinda muta finga mutu ma be yo muta finga mutu ma be ni boso na yo tu vas finir mutu forme ma be ni boso pour yo na forme nini wala kwa mpese forme nini yo zana ko oyo oventa muta finga mutu mutu ka basali jena basali blago bosalaka si toza mukolo ya Sandrine musika c'est respecté banga Sandrine soro yaka kolobela FB mabete mais biso be tonga to kipeote keba na yo Cynthia banga Sandrine ayaka sara ba analyse na finga mutu te na kotele parce que batu bazana na bamona ra finga mutu te asala ba analyse na très bien mais si on a moni on simba vie privée à Sandrine Cynthia to simba vie privée no makasi ya mabe po yebi yoko to za mal réputé na ninga osara te réputation bafouée mutu ko Sandrine a une réputation bien moko yako bobe bisile réputation et simba te to telema penza abaku tielanga j'aime je vous dis to telema so oza ya 47 a fait respecter na ngambu na yo yo vrai simba c'est que yo mo musola baninga yo mwana musola domestique oyo yo boyit tala fio akumba mutuka bien te soit disant na bela carrière au sein na TV bela mbongo au sein na TV watu na mutuka malonga te mutuka bien te ndako bien te mutuka bien te nyosa yoka mabe babino to TV na misima bino tali mutuka to kumba ya danger otali bandako to vandi ya danger bokeba na bato bokeba na côté de Sandrine nanko et puis l'été à kanda se respecter mais pesa valeur gardez bande so ozali boma plus que batute bata maboma baleki yo baza ndeti biso toza ba vrai maboma penza ya maboma to anango mais tu respecteras tout le monde kokota rankino eza yo te lité ya kanda po yo finga sila te mais so lingo kota rankino eza yo lité ya kanda to ya yo kitoko to ya yo penza bien to baluka na poto niveau bolingara no tianga mo bagolo à part to ya penza bien na ko bagolo bolimbisa ngai est-ce que to pota na nga na yo kitoko silama papa silama gardez bande kokota rankino eza yo te tika ya bunda bituma na lukaki est-ce que botani mibali ya Sandrine akufi to mibali to ki Sandrine za mobali ne mo boye akoboya po yo tenge Sandrine manaki kedi oh yaya nga ola ngani ko ba Sandrine za chel
mais le roi bina azana echeli ta bimane kana kikedi kikedi ya mobali kikedi za mobali bel homme aussi silama penza to se respecter to mpe sa valeur